Bersi mwana azali kosenga lopango oyo ya ye. Dossier zaka ke tozana dossier mo boyenga na ye. Faut aussi lisango na dossier neti ya nini? Ya parquet ya non tozana dossier mo boyenga na ye. Il faut aussi lisango na ndenge mo ya soin. OK. Parce que tokenda Lubumbashi, tokenda Lubumbashi, ngana zwaka terrain moko. Héritier watana blazwaka des terrains. Jack Love ba pesa ka terrain moko. Frère nanga ambulance balobaka ba pesa ina kin. Mutapesa biso ba terrain wana eza ami Eric Mandala. Basala ba parler mo kuna na Lubumbashi eza lokwa ba cité du fleuve. Donc na kati cité du fleuve wana ya Lubumbashi ngana za na parler mo na kati. Tomelaka masanga biso nyonso tout na soirée wana esilisaki ba dossier tout bakangaka ba bloco tout et kendaka na maboko ya CG Charlie. Donc Charlie amemango Charlie c'est héritier. Donc azana mikanda ya terrain na yo. Voilà. Donc nazo lingi sala mona ndingi mo ya soin na récupérer ma mikanda. Ozana raison parce que héritier peut a réclamer pe ba dossier pe ba parler na ye pe ba série mo. Si a réclamer kango pa ma pata tout ça ba congolais biso tout oyebi. Donc yango wana yo moni pe na occasion ya ko lobango lelo na émission na yo na ndingi mo wa bien. Ba to bo pesa ko sono héritier watana ba conseil bo pesa parce que nazo komela tout le temps nazo mona ndeti on dirait à blokanga. OK. Donc ce qui a bloqué ngai et aussi ngana luka méthode nini oyo to kutana na ndenga kimia apesinga ba document na ngai na continuer projet na ngai po Mandala Eric Mandala boss de boss aipsa ngai ki Bercy soko ko tonga na terrain oté na opesa yo mongo ngana récupérer terrain dans la minute to za na dossier mongo kaka ngana ko sano saki apesinga ba mikanda na ngai ba batike na banga les mais Richard toyebi ke azana mutema na ozong sape mikanda batu to mona principal ya zong sila ko to passeport Charlie CG Charlie luka moto yo ebo mama parce que eza mikanda na ye azo réclamer na ye a réclamer ba droit na ye. Chaque Congolais a la liberté d'expression. Si vous avez déclaré le droit naé, soit le droit naé PSAE et que ça la vie soit toujours bien. Mais merci mon à côté la séparation non héritier, nous avons des connexions par influence naé, n'habitez l'on est salarié qui est des connexions influence que Bercy Longwa qu'on nous se retrouver te qui n'a signé ça contrat na 10%, ou yo que là qui y facilement comment. Yorobo asa frère na ngai Bercy mwana azosenga Watanabe beaucoup ya lopango na ye. Bandeko oyo ezali lokola wata tango asengaki wera apesa mikanda ya lopango na ye. Lelo oyo Bercy mwana azako senga ye apesa ye mikanda oyo ya lopango oyo ya ye. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randonnette, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko soki Bercy mwana aza kosenga wata buku lupango na ye na Lubumbashi, elakisi te ndenge wata aza kosenga buku lupango na ye oyo ezalaki pa ya mampata. Pamba te ye kuna azalaki mwana bango babokoli ye avandi pa na bango pe bapesaki ye yango. Me Bercy mwana bien sûr esoki na mwana me avanda pa ya wata te aza mwana wata te. Eloko toyebi wata abimisaki ye na boloko. Eske lokola wata abimisaki ye na boloko yango akotisi buku ya lopango na ye na boloko to ndenge nini? Ou bien tangu wata abimisaki ye na boloko alobaki na ou bien Bercy asimbisaki buku ya lopango na ndimi te pamba te
Bercy alobi bapesa bango mapangu wana tango bakendaki kuna. Wata azwaki mibale, ye azwaki moko pe na bandeko mosusu. Elingi koloba buku ya lupangu wana basimbisi yango mpo na makambo ya prison te, bazoboya kopesa ye pe te mpo Wata afutela ye boloko prison. Me eske eza likambo nini oyo bazoboya koyebisa biso tina baboyi kopesa ye buku ya lupangu? Pamba te Bercy alobi soko abengi kutu bayambaka ye te, bakatelaka ye kaka telefone. Eske likambo nini eza wana? Eza likambo mpo alongwaki asilisaki kontra te, yango wana bakangi ye buku ya lupangu to ndenge nini? Elingi koloba Wata tango afutelaki ye mbongo mpo te abima na boloko, ezalaki te kaka ya kokabela, me ezalaki mpo aya kofuta yango na kati ya groupe oya ya ye. Parce que bandeko mpo Wata akanga buku ya lupangu ya Bercy mwana akoma kolela, aluka bazopesa ye te, pe akoma koleka na bemission. Elingi koloba aza susu sir te akozwa yango. Alors Wata soko akomi na niveau wana, elakisi Bercy mwana azali na niongo na ye. Sikoyo niongo yango soki ezali ya mbongo te, seke ezali niongo ya musala. Ata baza na contrat écrit te, me kokozala contrat moko verbal basala kaka na munoko. Bercy mwana aloba ndenge obimisi nga na boloko boye, en tout cas nandimi te na kolongwa na groupe na yo lelo, na kowumela koleka ndenge yo wumela na maison mère. Alors tango mosusu ekokisama te, lokola Wata pe abetaka makambo mosusu kara, abetaki wana kara pamba te ayebaki buku ya lupangu ya Bercy mwana evandi na maboko na ye lokola mwana moke. Donc soki Bercy ye Bercy mwana, elakisi lupangu na ye ezali mwana Bercy, yango Wata aza nango aza kobokola yango. Siko Bercy mwana aza kolakisa biso bakangi ye lupangu, maza koyebisa tina te. Me nandimi peteke Wata akoya ayebisa biso tina to ote atinda ya ye batu baya koyebisa biso tina nini ye akopesa buku ya lupangu ya Bercy te. Bien sûr mingi bazo komparango ke na oyo ya mampata asimbelaki Wata buku ya lupangu, me ekokani ata moke te. Kuna basimbelaki buku ya lupangu parce que si ba explika yango pe Wata ye moko pe a explika yango. Me oyo ya Bercy mwana ezanga explication pa ya Wata, kaka Bercy mwana azana un quart ya explication nyonso bombi. Likambo nini eza wana? Est-ce que Bercy mwana un jour akozwa yango? Pamba te mwana ya Malika Mania aza deja na parti kuna, pamba te aza mwana Bercy, azali héritier deja na kati ya groupe ya Wata te, me na kati ya lupangu oyo Wata asimbi buku ya lupangu. Yango wana makambo ya buku ya lupangu na lupangu ya Bercy mwana pa ya Wata, histoire ezana no mulai, soko kebite ba secret mosusu ekobima oyo toyebaki te, tokoyeba sikoyo vraie version. Pourquoi Bercy mwana Wata ndimaka bebisa 12,000 pote abima na makala? Tokoyeba verite soki makambo Wata alobaki na biso liboso asungaki kaka po asungaka bato, to ezalaki likambo mosusu. Po buku ya lupangu oyo ebombi basekele ebele. Bandeko, bajournaliste, bachroniqueur, bachroniqueuse, botika yango bongo te, pamba te oyo ebombami kuna moto nyonso alinga yeba yango. Pe tango tokoyeba yango, en tout cas mokili ekoningana
mabele ekoningana. Balobaka toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais biso ba oyo tozelaka toute vérité c'est bon à écouter. Bango pe bakobimisela biso ngo pamba te buku ya lupangu ezali nde na kati. Encore Bercy mwana aza ata na terrain moko te ata lupangu kuna kutunake musika aza même pas na nzeta manga. Alors sikoyo bakanga yango na wata wapi pe na Lubumbashi na cité du fleuve ya Lubumbashi pembeni azomona Tanzanie pembeni azomona Zambie pembeni bongo na Lubumbashi azomona pe bakatangeze tala bakatangeze ya kitoko kuna batonda siko babotola ye mabele na wata bakanga ibuka lupangu azanga bisika linga kotonga villa Bercy mwana akutanaka na bato ndenge na ndenge akatsaka ba frontière akende betaka ya yendule na Zambie na Tanzanie pe kuna na Lubumbashi abima star na kati kuna aningisa pe Congo. En tout cas tokoyeba kaka ngai papa robo na sukisi awa botika la malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.